Nakomitunaka pona nini to qu'est-ce qui fait que ba passe-temps ba fonctionnaire avien Nzambe ba domina kati batu ya mayele ndeko oya pesi liso na ya lele papa fiston soki batuni yo ba mibali ya zoba bazalaka wapi loba ngai mobali ya zoba ngai otanga kutu kombo na ngai na ite papa nakotanga kombo na ote pona nini ozali komifinga mobali ya zoba papa fiston ngai pendant 2 ans nazalaka nafandaka lisusu na mwasi na ngai te to salaka susu fete na mwasi na ngai te pona nini ngai nasalaka na compagnie pétrolière nalingaki nakoma na mbongo ebele na kikomona pasteur église na biso pasteur alobi yo kosanga lisusu na mwasi na ote pendant 2 ans kasi pendant 2 ans wana tango ozali kosanga na ete il faut omelaka masuba ya mwasi na yo soka subi na tongo yo omeli yango pendant que ngai pendant 2 ans namelaka masuba ya mwasi na ngai nzoka pasteur asalaka fete na mwasi na ngai chose grave papa fiston oyebi nini na yebite loba tango akomi na retard zemi koti azuzemi yoka niveau oyo fonctionnaire avien Nzambe a convaincre ngai ote masuba ya mwasi na o melaka wana yango esali ke epesa fécondité mwasi na yo azwazemi papa fiston ngai pe na ndimaki yango kasi tango na yeko découvrir yango bokoka makambo suite nango yango lisolo to kobetela yo lelo awa esili kaka wana te makambo ba passe-temps ba fonctionnaire ya vie Nzambe ya pasi ya kosakana te ezali ya kobeba international joueur nigérian oyo ya epesi pasi ya kosakana te abali mwasi na ye mwasi oyo bolenge bazalaki bolenge abali ye balongwa kutu na Nigeria bakenda kova na mikili ya poto grand joueur abetaka petite équipe nationale baboti bana misatu ya kosakana te ya kasi nungu ko bangi na famille il paraît pour famille e bakamakambwa bana ko yebisa tozomona mwasi na clarté moi je trouve dans clarté ni botika ngai na mwasi na ngai ya kasi tangu baye ko découvrir azala mwasi na ye babota bana misatu nzoka bana misatu wana ata moko azali mwana na ye azali te pasi ndeko joueur oyo appliqué crise azali na hôpital est-ce akokufa akolamuka comment se fait-il que yo ozala mobali ozobota bana wana ya mobali na ote makambo eza na mokili oyo yaya ndimela ngai tala masolo oyo tokobetela yo lelo azala branché ya kosakana te joueur oyo abanda bolingo na mwasi na ye na bomwana kaka ndenge eyalaka na ndaku soki ozali kofanda ndaku moko na mwasi oza na confiance ya mwasi na yo tangu mwasi aza kobota ozala na idée ya kosala ba test ya ADN te alingi ami boma parce que a découvrir que bana nyonso misatu bazalaka bana na ete kasi bazalaka bana ya pasteur pasteur sur 10 9 bakolo cave na sokolo bangongo na c'est-à-dire que aujourd'hui le pasteur est tout temps la sakana beurre musa tambola kasana confiture musa tambola sakana miel na voiture soka sopeli mwana mwasi bien avant ya komikolia miel malembe tiazo kitaka na zolo banga na sali yango tellement trop okomi kotambola oyebi solo ya kapinga ya masoko na ye oyebi solo ya ntumba soko zako tia zolo oyebi ke oyo ezali zolo ata otina molili oyebi ke oyo ezali solo ya zolo oyo ya masoko ya ntumba owana ya masoko ya kapinga owana siko basolo wana ekota kona baservo otambola kanango yesu azali yawa oyoki ntombo tango zotala boye ntumba za wana oyebi deja solo na ye tambola na mokili omona makambo kasi yaka na République démocratique du Congo omona makambo si ya ndeko asombi sardine afongoli po alia na kati boye akuti mwana ya mpuku esangana misuni ya sardine ya na mbisi ya ekotaki kuna ndenge nini eske bataki yango na nko to ndenge nini ndeko oyo aleli alambi mama puku yeyo kasi ke po bala kisaba mola ke puku ma ye dane to kufa ye ni bale ko bale de ja golia ana zo bien balambi ma olamba puku ye mwana puku ma ye okindokite okinankele puku ya moyo yeyo puka bebe donc basiye bebenga Molière bebenga ta Molière daya
9 à 10 mois impayés, tandis que ala la Kalibanda wana soldat oyo na ville ngumba Kinshasa akei ko réclamer mbongo na ye na banque isiko afuta kabango o kasi soda na ebité soda abosani esika ko kene réclamer mbongo to ndenge nini. Est-ce que il a fallu que soda oyo akene ko réclamer mbongo na banque isiko afuta kabango to epa ya ba konta bango kanda wana leki soldat akati forme atikali bolumbu bopesa ye mbongo na esi note akolata blambate kisasa makambo boso mono na banque eza liboma te soda 3 mois salaire ne bafutaka ye te yango aye kosilika na banque alongoli bilamba bakoboma ye lelo mbongo na ye se mbongo na ye oyo boso mono soda na banque of Africa apui soda fardes alongoli teni ye wana tikali mutakala 3 mois zaka salaire te bafuta ye mbongo na ye bongo so bafuti ye mbongo na ye wana longo awa botala bino moko voilà botala bino moko degré mboka ekomi 5 jours ozomona voilà 5 jours libanda voilà botala ndenge soda azokolata bilamba voilà combien de mois ndeko mobali oyo aleli asali parallélisme ya basi na biso to ba mama na biso ya kalatango ba na ekobala na basi ya sikoyo omoni yango ndenge nini landa ndeko mobali oyo ndenge aleli nani alobi na bino ke basi oyo toza na bango lelo bakona ba mama babota biso c'est faux et archi faux ba mama na biso bango nyonso majorité batangaki pena classe te mais yokeloka mutuya kouta na ye mboka aye kisasa mobali na ye papa na biso ba papa nyonso wana basi na bango presque bautaki mboka batangaki na bango penza te mais banda babalana na papa mobali moko kaka mama ayebi ye wana ba mama na nyonso bomoni mibali bayebi kaka bango wana ti lelo. Mais biso ba exifazo yo tozozwa oyo ba wazalendo obali mwasi wazalendo. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini po Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyonso to bozwami merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa Radio Lokole Masolo na chaîne Nabino Radio Lokole Télévision to kutanaka chaque fois pona ko betaka masolo boyaya masolo oyo ezali ko sunga batu ebele masolo oyo ezali ko édifier batu ebele on laisse chaque fois soki to koti au s'abonner soko s'abonner au aimer vidéo et puis au partager peut-être les solo oyo sungiote et ko sunga ndeko moko songolo et sikamoko pakalato partageaka toujours yaya ko bossa na te anti poison ezali yaya été et bandi na Europe na Amérique nazi yaya to bano ke ba parc ba conseil ba organisation songolo pakala air yango yaya anti-poison oyo c'est naturel o papa Fisto loba kite papa Fisto yeyo azoko loba er yango yo yaya benga biso to en contact na bandeko anti-poison o to loba kite biso an tozali koloba tongo medi pourquoi yebara ke anti-poison ezali est-ce que komi
Sekebie ekendaka ndengo wana bozali ebele bozali kolanda biso na musuwa na Kuala Lumpur ba musu na Venezuela na Kinshasa na Paris na Sydney na Afrique du Sud Johannesburg Pretoria partout merci ndenge ba ko pesa confiance pe fidélité tika to pesa matondo na ba oyo ya biso fidèle bazanga kate webi yango banani il faut bomesana ko boyeba na kabina bineya komaka kombo na commentaire tika kata commentaire poto mona kayo bozali ebele wana mbote na yo mama Emezola la Monio, toujours présente, maman Emezola, Oumela, Yone Mankambo, na Bosanité. Voilà, Marie Bivens, Mbotenayo, tu es toujours là, présente, ma Bosaniote. Maman Suzanne Massamba de moi, Mbotenayo, na Bosaniote, on est ensemble. Eric Chumanouka, toujours premier de la classe. Voilà, les princes de Barcelone, Eric Chumanouka. Est-ce que sentir Oyoki, na Bosaniote, voilà. Trésor Pindi, na Madrid, les princes de Madrid. Trésor Pindi, mbote na yo longonia matondo ezongo epai na yo na bosani yote. Nicole Belou na Kinshasa, Nicole Belou sentir voilà, mbote na yo na moni yangona Nicole Belou, joie mbote esika ozali voilà. Georgette Lusamba depuis Nairobi na Kenya. Na Nairobi. Bona sali sadani voilà Georges Tembelumbo tenayo voilà boza ebele la Zaïroise boza ebele merci la confiance et peu fidélité au bali ko pesa na programme oyo mama Emilienne Mboma ya papa Richard Watuzola merci beaucoup de la présence na yo et ça la bien batanga ya kasi poto tanga o betika commentaire te komaka na commentaire to tanga yo bozo commenter komako manifestez-vous hein bo se manifester tout monde yo voilà et kendaka ndengo wana mama Marie-Thérèse la première dame de Belgique merci beaucoup maman Marie-Thérèse voilà et kendaka ndengo wana yamboto solo la masolo ya ba pasteur ba pasteur oyo ki na sommaire mi balé mobimba ya ba pasteur ba sali ba dégâts ko sakanate ya ba dégâts ko sakanate tika to développer moi 2-3 makambo oyo modi bongo na sommaire na Kinshasa ndeko mwasi na ndeko bali ba sombi sardine balia ya basi balambi de ya fufu muteke ezokotoka ba fungola sardine bacha na sana mbele banolia boyaya mwana mpuku na kati ya sardine wana asangani na ba sardine pesi pasi ya kosakana te est-ce que office congolaise de contrôle amoni makam oyo ndeko to conseiller ou bien soki basi ba boaki to boaki te bo filmer bien sûr est-ce que ba image wana e komi et pas ya ba konzi et pas ya office congolaise de contrôle batala makambo oyo pour passer makamba boy to lingi yango te la Congo démocratique na biso notre cher et beau pays tala Lambi vraiment pour kasi ke po bala kisa ba mola ke puku ma ye Dane to kufa ye ni bale de jago lia yana zo bien balambi ma olamba puku ye mwana puku ma ye puku ya moyo puka bebe donc c'est pas Benga Molière. Benga ta Molière daya. ezali loko ya kobomba te toyebi yango biso nyonso bampinga na biso na Congo démocratique toyebi bongo na guerre oyo banguna baimposa biso epai ya Rwanda Uganda ba Burundi bango nyonso tukuna même na ba Kenya baimposa biso guerre wana est basoda na biso force à vous les forces armées congolaises la guerre sera longue et populaire elle va retourner où elle a commencé. Le Congo restera un et indivisible. Tokolonga Congo, tokolonga guerre dans son paya. Ya kasi pour la kolonga guerre. Oyo esengeli baba mpinga na biso ba o ba ko défendre patrie, défendons la patrie. Bazwa ka mwaka tukubianza. Vidéo moko ezali kotambola sur la toile ya tomoni epai wapi.
moko ba FRDC accueilli bongo na banque et si que ba futaka bango mbongo a réclamé abino asali 9 mois topé 10 mois na musala alala toujours libanda mais sans être payé un paiement na ebiti est-ce que soldat oyo akosi to azolo baya solo chose grave et lo que pesinga mutu ko soya ko sakana te akomi na banque kuna akati forme atikali na teneur dans Eve azoko babu sanga mbongo na ngai oh soldat est-ce que yo il faudra okende ko réclamer mbongo na yo na banque to il faut okende pa konzi na yo est-ce que banque ceux qui transfèrent à mbongo et salamaki na banque a pesu ya ngote pona nini il faut ko réclamer plus et pas ba konzi na bino qui na banque et pesi pasi yo kayemo ndenge alelisaki lokole. Bosomono na banque ça liboma te soda 3 mois salaire ne ba futaka ete yango ayeko silika na banque alongoli bilamba bakoboma ye lelo mbongo na ye se mbongo na ye oyo bosomono soda na banque of Africa en plus soda FARDC alongoli teni ye wana tikali mutakala 3 mois azwaka salaire te bafuta ye mbongo na ye bongo so bafuti ye mbongo na ye wana longo awa botala bino moko voilà botala bino moko degré mboka ekomi 5 jours ozomona voilà 5 jours libanda voilà botala ndenge soda azokolata bilamba voilà. Combien de mois? Combien de mois? Donc, au salaire 10 mois, 11 mois de salaire. On a détaché. Et bon, voilà. Voilà. Ok, ça va. Si ma tenue là, ça c'est tenue là. Voilà. Soda à FARDC. Combien de mois sera salaire de 11 mois sera salaire de. Mais au sol à la Libanda. Ok. Basoda la biso mbongo ezate basoda ba nyokama gouvernement ni Monique soda étranger Monique alors la place a bien à Pombe mais basoda la biso non ça va tozo l'ancien ok ça va ça va Monique bamama na biso ya kala ezalaka papa azala na mbongo te mama ko respecter papa comme il se doit soki mama la misoso ayebike ma papu dendo nini bozalaka ya papa muto zalaka ya papa sikawa boye est-ce que ezalaka ndengo wana bamama ya kala kutu bakendaka kelasi te bazalaki ba villageois tout fait. Mais bayebaki qu'est-ce qu'on appelle respecter son mari. Mais ba jeune fille à mikolo yo, ba maman ya mikolo yo, ba petite quartier, ba petit android, ba zokotanga ba kelasi akekutuna université, ba la kisi importance sa mobali metanga comme la libala, bazali ko respecter les sous-te, ceux qui ba na mbongo te a ko respecter te ya pasi ya ko sakala te. Mantangaye kene ko servir papa la bilo ka kolia. Mantangaye kene ko sala boy. Donc yo maman au lieu servir papa au bandi tinda bana busy kaka na YouTube bango tala kadeni yo tala kaka mafinga tala kadeni lokole mais yo kaka mafinga pasi ya kosakala te ndeko bali oyo abi na kovana niente il faut na lisa lokole tala alelisi lokole landa parallélisme oyo entre mama ya kala na mama ya sika landa pardon nini c'est faux
c'est faux et archi faux. Yango yango yo tant nazo loba oh non ye azoko loba ye boy mais nani alobi na bino ke basi yo tozana bango lelo bakona ba maman babota biso. C'est faux et archi faux. Ba maman na biso bango nyonso majorité batangaki pena classe te. Mais yo keloka mutuya kouta na ye mboka aye kisasa mobali na ye papa na biso. Ba papa nyonso wana basi na bango presque bautaki mboka. Batangaki na bango penza te mais banda babalana na papa mobali moko kaka mama ayebi ye wana. Ba mama na nyonso bomoni mibali bayebi kaka bango wana ti lelo. Mais biso ba exifazo yo tozozwa oyo ba wazalendo obali mwasi wazalendo abunda babitumba moko kuta to talo bo azomono donc surtout sur le bien moi likamuka mukeka katie yeba moni yo kutu donc tina moko te basi mobimba ozobela mobali azobela mais ayena l'hôpitalu ayeko tala yo amemelo wangila ezangi pe kinsangi likabo ezate linite o salaka makaso lia oh tina moko te mais biso ba mama soki papa zobela ndako mobimbe koti silence bino bana silence mama kutu pembeni ya papa et puis ba mama na biso bande ko benga papa ba yaya ya Jean ya Zakari ya Zamari ya Ndomfuntu ya Kikweta bano benga ba papa na biso ba yaya mais biso lelo kutu soko ye mpiaka obengu na kombo te anolobaka maloba kaka soko ye mpiaka oloba maloba kaka oyoka kaka atini même bana botiele biloko epi azoloba na yo neti azoloba na yo te nalobi sikoyo mosala yango nazo comprendre yango te mais biso ba mama papa azala na mbongo azala na mbongo te ezoyebana te bana pe bazoyeba eloko te ndako eza kaka harmonie ndako eza calme papa na mama bazosolola moi me bolala na bino mpe nzala na moi bazosolola très bien là mais nzoka na pokwa bolala nzala mais biso na moi kaka yo zanga eloko obieka nde na oti oloba wa bela kaka yo bela kaka omona makambo na yo akobima na chambre leki yo nanu wa neti voiture moko ya moke na boulevard atemi na libanda zongi wa na kati ya chambre botanga koyela yo sikoyo tanga koyela yo oyoka telemi no mana liboso boye lelo kobima no te obima te sala makasi mwana mobali kaka kobima bongo sikoyo bato bakovanda boye tina moko te biso bamama bazalaki ntango azolamba sani ya liboso akotombola ya papa susu alambaki soso biso basoso na kala ezalaka basoso oyo ya bomoi bobomi mbubulu mukongo oyo naki mfinti eloko ezaka na soso na kati wana biloko ya tata mutaliaka me biso oye batikilo kingo kutu kosala erreur te otuna wapi mbubulu wapi kimfinti oyoko yango na mekelaki mungwa tina moko te okompare bango na bamama na biso na basi tozobala mikolo bino nde bozokelatisa bango bapete wana botala bapete mpa ezosukila biso bamama bango nyonso balataki na bango bapete te ti lelo baza na mabala na bango me ya bino awa pete deza po pete inane po erreur mpe bakotisi yo $20 ya bikoro na ndako abendi mwana mona libanda akoti mpe ndako yo mpe tata ozoyeba tomonaka mwana yango différent kaka donc bana yango bazalaka donc ntongo soki etani likambo te azolela kaka ye moko keba azomona yo oye na kwiti
oye pena na kwiti sengaka mwa nini me azolobo tolambaki langa mama na ngai poso lela obi apesi yo loso ayebi bien ke masanga mpe batia yango loso me ye noyo na kwiti apesi yo susu loso tina moko te parallélisme oyo nde ekotisi biso sika boye na deux masolo combiné oyo tokobeta yango makambo oyo bafonctionnaire ya vie nzambe basali pasi ya kosaka yaya tangu tozali koloba awa bapaster tobosanaka te papa Fiston yo mikolo likambo nini yango na bapaster boye te tozali kodénoncer baoyo bazali bafaux pasteur esaka bino chaque fois parmi les faux il y a de vrais mais vrai wana ezaka à 2%. 2% de basalaka tikala pe salongone ape matondo na apôtre push Chico Apoame na Johannesburg comprendre push pray until something happen tala ba pasteur ya solo voilà yaya ndeko bali oyo azali wana lisolo ya liboso bandi ndeko yoka lisolo ya liboso yango to bandi yango déjà ndeko bali oyo ye asalaka bongo na société pétrolière papa Fiston na ebite ko luka nini ba misusu balobaka bakendaka pa ya banganga kisi me biso tolingaka ko croire na nzambe oya kosala ngai na se confier ngai na mwasi na ngai epa ya pasteur ya église grand songolo to kotanga kombo église te église ka ba madame amanga na église wana to bandi ko sambela kaka ndezalaka na sana ngai bien na ndaku na ngai tobundaka mwa muke normal tokesa pasteur non ndenge alewa promotion ko bana musala na lingi na matagrade conseil yo ka pasteur non le kamute to banda ko sambela nzambe ya pona nini mwasi na yo akendaka kaka église chaque fois ko ken église ma bete est-ce que boko sangala te na famille boko na église na famille dimanche bokei bo sambeli bozongi elongo na bana yo mama ono mercredi na ke intercession kinga jour bala ke koran pona nido okomisi programme wana lokola musala o lio ke ndeko luka musala yo musala yo kokendaka na église kokomba église ko sala misala église na pekisio te mais salaka angele nzoka tango akendaka ndengo wana akendaka église basololi na pasteur konsono safa benga mbal no ya mobala ye ya pasteur ayebisi ngai alobi no ndenge ezali awa tozokota mabondeli na sambeli mpo na bino ape kosambele konso nzambe alobi yo ndenge alio ana mama okosabstenir bokokutana te bokosangana te fete kozala te pendant au moins 2 ans ti nzambe akoloba comme ça mapamboli ya mpo na yo ozwa promotion na musala yaya papa Fiston olobi nini 2 jours, 2 semaines, ça pendant 2 ans. Moi, si au bail pendant 2 ans, faites tes alakate. Alors, condition ni oyo pasteur a pesi abino, chaque tongo, ce qui mama a keko pisse, a pesaka yo, ba urine na ye, ba urine ya mama, yo melaka yango na tongo. O sambeli, après o meli yango. Yango ba pasta bazwaka makambo wapi ya bakane ya boye donatongo bro sambeli kaka parla la ge patanzambe nini nasuka nango ozuba iruni ya mama omeli yango vers moko tinzambe akosala pendant 2 ans. Dans 2 ans wana ya melaka ba iruni ya mwasi na ye nzoka mwasi na ye akoma kobima kutu na pasteur yango mwasi alibala fandi pendant 2 ans fete salakate donc ye c'est pas son problème fanda nzoka asala kana ye feti et pas ya pasteur koto atiki papa ya libala koto fete salakate pendant 2 ans et quand même pitié des gens bino ba passe-temps ba fonctionnaire avient nzambe pasi chose grave. Pendant 2 ans, on a yibaka dans 9 jours, 1 jour ya nzambe, retard et ekopesa. Tango mwasi oyo mwasi alibala a commis na retard. Tango a commis na retard, il y a chose grave et pas wapi ne combat et pas Fiston. Ngai vraiment c'est que dazaki pendant stupide dazaki zoba ya kosakanate, soki batuni mobala zoba, tanga kombo na habita tanga kombo na wote papa Fiston. Te papa na ko tanga kombo na yote pour zali mobala ya zoba. Tabite na zali mobala ya zoba. Tango mwasi na nga akomi na zemi pasteur abengisi biso papa Fiston na ebité aveuglement tonini pasteur abi et puis c'est pas ma femme qui m'a annoncé ça c'est le pasteur non bonne nouvelle zo annoncer yo madame na yo akomi na zemi ndenga ali wana madame akomi na zemi madame akomi su mama Maria
Ma Maria soki sema moli mosato ofedi moli mosato esprit saint elungo likolo e ko tsaze mikoto après que yote ndengo melaka ba urine na yoana ndengo melaka ba urine ya madame je crois yango le pesi que et ça la sikoyo ye na évité par quel miracle et ça la sikoyo soki mystérieusement ndenge nzamba sali ye akoma na zemi chose grave pas visto oh mais ngapela ndimi la ndimi. Comment ça fait que tout ça les fêtes parce que moi à cause de pour moi c'est la force la fête fête et salamité et le comme côté moi c'est nanga comme la zemne à ça la qui fête nanani papa visto aveuglement na ndimi makambo ndengwana na bandi pe ko boko la c'était 3 mois 4 mois qui chose grave moi si nangai azo continuer ko kende et pas alors qu'il n'est pas pasteur ala mais la pasteur elle moko akombaka ndako ya pasteur misale ya ndako ya pasteur est-ce que pasteur ça na moi cité pasteur ça na moi cité moi si a pasteur akanga bango en flagrant délit bango ba que moi si a pasteur à d'église alors ça soli sur par bossa ke loko quand des la kai to pe mystère nzambe on ne sait pas tant mama pasteur azongi boyaya akuta mobali a flagrant délit na seru wana mobali ya batu o ya na zembi et yinde ko sakalate mbala moko abenga mobali na yi yango abenga inga pa fisto tala mwasi na ngai pasteur atieze makamba ba pasteur oyo pe kisaka ba mama ba ke na église inutilement ndengo wana yango ba église komi ebele mais komi ebele ezo pesa motu ko so biso basali na nzambe tozo kota bakave trop surtout bato badati obuni ndenge nalati linette boye la vie claire ozona pasteur musala nzambe munoko esi comment rouge comme si moto aza na maladie ya mpomba nzoka nata na maladie ya mpomba te ta komesana koliaka na cave balobi te ke no mobali kosepela na yo okota na se ya cave yo sala ngode nalobi bien soki tosalaki yango inconsciemment tokomi na ntango ya oyo ya vérité si vérité on a très bien mutazali parfait azali c'est-à-dire quand to yaki ba poto to considérer ba sa mindele to salaki ba cave ngana zo bana kota cave et zo sutango ya ko bomba eloko moko te mais balobi bien vomi na mutu oyo abimi poisa alobi nazali moko ya ba oyo ba kota ki ba cave la parcelle sur 10 9 bakolo cave naza koloba ngongo na c'est-à-dire que ozomona passer la zotambola saka na beurre mozo atambola kasa na confiture mozo atambola saka na miel na voiture soka sopeli mwana mwasi bien avandi akomi kolia miel malembe tia zo kita nazo lobanga na sali yango tellement trop okomi kotambola oyebi solo ya kapinga ya masoko na ye oyebi solo ya ntumba soko oza kotia zolo oyebi ke oyo ezali zolo ata otie na molili oyebi ke oyo ezali solo ya zolo oyo ya masoko ya ntumba owana ya masoko ya kapinga owana siko basolo wana ekota kona baservo otambolaka nango yesu azali awa oyoki ntombo tango zotala kuitumba za wana oyebi deja solo na ye nazali moko ya baoyo bakotaki bakavula ozolanda nazali moko ya baoyo batiaki confiture na se makolo basi nazali moko oyo batiaki bayope ou miliki ya miyoyo na se makolo basi mais yango te mutu epesaki nga mokanda yango te mutu epesaki nga ndako yango te mutu epesaki nga biloko na nyonso tu te mais biebi bazwa biloko lobi wana nakokoma wana mais oyo na ye kozwa ezali ntango na ye mpe na se makolo nkolo nde nazwi yango te na tranquillité nyonso dieu merci nga nakotaka na basa mindele adresse na bango eyebani te ozolanda ah oui adresse na bango eyebani te mais mpo na congolais nyonso na monde entier na basa mindele adresse na bango eyebani te wana ata nakoti poto sika nake na balemani na bino notambola so na basa mindele parce que laki na kopela nga abana basa mindele alo ye mutatiaka abashaka na banzela wana na bapaster 9 sur 10 omone maneta pembe mbebu rouge kwaye abela kapota libumu rien kwaye abela ale mondongo eloko te mais muta sepelaka na biloko na mama pasteur est-ce que bon se rappeler sous yango cérémonie à l'époque président Mobutu Maréchal père son âme akangaka l'église boyebi so betaka discours sala na sele o baka tozaki na mama to beti mai butu banda Kinshasa ti dans sele kuna pa pesa discours na pendant que bazo kende mai amoni groupe ya bato moko batelemi kuna wapi na zamba telemi sa bato ezakadi bato kamanyola bato kamanyo batelemi yango balani ba sambela kuna obisa tala boy mwana classe ta bango abenge na komona ye di
yo ça ni wana te mokonzi to sambela pona yo. N'importe qui se fait pasteur pour la chômage, pauvreté, les qui. Alors, les moyens les plus faciles à gagner, bon, comme qui pastorat. Talandenge bobe bisa ministère ya Nzambe kaka boye pesi pasi. Mobutu est allé encore plus loin pour la koloba mais bino ba pasteur yango bo sokola kabasi ya batu ndenge nini ya soko moni mutabio ya kana sokola mwasi na yo ekoso lo kuta batu lo kuta. Siko bino e bata mobutu go yo bengi ngai o sokola mwasi na ngai. E boko ngai mobali na yo ko sokola ngai te. No sokola ka ba mama pona ni bo sokola ba papa te. Tala kunteki, tala kumamba. Fongola miss ezali radio lokole émission éveil à conscience tozo penio okomi est-ce que okomi telanga ba j'aime ya tala lisolo oya liboso oyo ndeko oyo cadre asalaka na compagnie pétrolière asa de ça na mwaka tukubia ba lingi il veut encore gagner davantage na likola ko gagner wana allez balelie mtabana ye balelie musuni na ye likolo nango retard est-ce que okomi passe ya gosarate siko libala ekufi Liba le koufi yola naki pasteur fonctionnaire avec Nzambe a kosa ki au kanté le avantage au kanté le la pasteur a kobo ya mwasi na ye pa kotsa yo siko komi telantela na balabala papa fiston beta lisulu appel si so pas fiston tangala kombo na ngai tangala kombo mwasi na habité o ezali très sensible na kotanga kombo na yote na kotanga kombo ya mwasi na yote ya tala makambo to kotala kalango pasi mukeza makambo Tika toi enchaîné ba mon a des émissions makambo et ba pasteur kaka ba pasteur oh cette fois-ci et notamment dans les réseaux sociaux sur la toile partout les alliés on est si passe international joueur nigérien yaya joueur oh yotan na Nigeria a beti balé ba division bala ba kolongulu kaka mo sali effort consort pendant qu'il y a balé ko kene ba balé makambutu moi sina ya bo mwana Basala Kinaye, abade ko soutenir d'abord bloc Mike ti joueur nigérien international hier à Komi Bongo joueur munene a bête ma club ti akena Mikilian Poto abali mwasi na ya bo mwana wana quelle confiance bozala ki bino baleba na Mike bo koliti abali amemie na Mikilian Poto joueur o bozo na photo défilé wana ya baboti basali mariage sili baboti mwana ya liboso baboti mwana ya mibale baboti mwana ya misato e consort pendant que ye akenda ki déjà Mikilian Poto moi satikala ki na Afrique oye bisoki mutu moi sa za bilinga e bana kaka ba famille ba komeko mona mbilinga mais c'est comme ça ba ne ko tourner on ne sait pas nanani ba ne ko nanani on ne sait pas ba benga ki da mwasi na to mona éclair c'est comme si a tourna ka boyebi soki mutalingi mwasi na ye alingi mwasi na ye abengi na poto ba bote konso bande kwa joueur wana bazoko loba no to mona mwasi o ka clarté tolba pression le ka ki joueur oyo international nigérien a boy kutu la famille na ye no botika ngana kala vie ngana mwasi na ngai ezala ka mingi ndengwa soki mutalingi mwasi na ye akolinga te ba yo ka c'est comme ça d'ailleurs il faut protéger sa femme il faut protéger son mari ndengwana mais lisu likole ya lisu tout le monde comme qui trop ya kosakanate balobi et comme qui trop ya kosakanate mais comment est-ce que batu bazo baka moi cho azandumba moi cho boye na sala sikonde ngala na kene pena ko vérifier pour peut-être peu mabe ko kota peut-être peu mabe ko kota ndeko bal ona bana misatu yaya akenda asala test mais aden na ndenge na ye aye komona ke base na misatu wana zana bango bazali bana oyo ya yete moi libosa bote mbali ya misatu stuma o yete doki na mwasi na ndako ya tala niveau oyo basi basala kabibale après vérification baye komona non ezalaki nani bana wana ya pasteur ya pasteur na bango l'église pasteur oyo joueur wana azoko nyoka ma terrain azwaka pena dim na ye apesi pa ya pasteur ya bakambo de pesaka mutu ko soa ba fonctionnaire a vient Nzambe qu'est-ce que ne va pas avec vous est-ce que ba maison ba kotaka wana ba loge o ba kotaka ba esaka bango poza makasi il faut que zo basi ya ba tutu nini ozota ya kubomba te oketi bana misato boti do mutu na ndaku na ye azoko tangisa bana aosa ile surtout nzoka bana wana bana ya pasteur pasi ya kosakana te tangu joueur wana ayoki ndengo wana epesie mutu ko soit a piqué crise ya azaye na hôpital sika soki joueur o ya kufi qui va bénéficier
mwasi pasteur to famille ya mwasi tant mususu pe famille lobi to yokaka nanu. Oui, c'est vrai, et ça va faire mususu et ça la rappelle famille ba o tabelo ka mbrima pour rien. Or, moi si on a destiné pour na yo tellement famille et ça jalousie ba kindo keleki ba so linga ba séparer bino pour na ba récupérer très bien ce qui moi si ama kasali ba kolonga yote. D'ailleurs ba lobaka yango non, derrière un grand homme il y a une grande femme, une grande dame, voilà. Donc il faut ça la il faut beaucoup réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir. Ndenge peut te mettre le solo. Ngala to sera côté négativité, côté positivité là côté mususupe. Mususupe comme moi si wana elle n'a pas été destinée à cause de la riche. Elle n'a pas été destinée la famille na bango ba sa destinée te ba za la bat oyo ba vivre na bonheur. Ba laquelle bango mabe. Peut-être grand-père na ba arrière parent ba teka déjà venu ba tika la pauvreté libela. Tango bala za pauvre ndeko wana ba vandi kitoko. Kaka tango bala comme na mbongo omona batie esprit impudicité ya kindumba na kati ya mwasi baba dosala kindumba po epanza boye. Po epanza boye. Pasi ya kosakarati ya. Na lingi on donne l'explication ndenge ndeko oyo asosa de apesi explication ya international joueur nigérien oyo. Alingi azana koma po bala misatu basa ya yete. Landana. Joueur Oyo Azali, joueur nigérien, alingi ami boma parce que a découvrir que bana nyonso misatu bazalaka bana na ete kasi bazalaka bana ya pasteur. Bonjour bandeko na ngai na elibino lisolo ya sika ya un joueur nigérien. Joueur Oyo abanda bolingo na mwasi na ye na bomwana. Kaka ndenge eyalaka na ndaku soki ozali kofanda ndaku moko na mwasi ozana confiance ya mwasi na yo tangu mwasi aza kobota ozala na idée ya kosala ba test ya ADN te. Mais na histoire oyo famille mobile ebanda toujours ko murmurer na sujet ya mwasi oyo. Ebanda ki kobenda ye matoi kokebisa ye. Mais bino moko boyebi ndenge nini yalaka na kati ya libala soki mobali alingi mwasi na ye adefendaka toujours mwasi na ye makasi. Lokola azali joueur amemaki mwasi na ye bakende kofanda na mboka ya poto bakolisa bana. Mais famille na ye toujours ekebisaka ekutwa kangi saki famille na ye babinemi likolo ya mwasi na ye. Alobaki makambu ya mwasi na ye etali bango te etali kaka ye. Mais ekomaki na un certain moment donné akomaki kozwa ba message mingi ya inconnu. Ba message wana baza koakize pasteur na bango oyo tango baaki bana mike bande kokende na église wana pasteur ya mwasi. Alors tellement que ba message e banaki koya na ba numéro ebele joueur opona alongo la doute a décidaki akende kosali sa test ADN en cachette sans que mwasi na ye ayeba. Mais par surprise de tout eye ko confirmer que bana wana misatu bazali bana na yete. Joueur asimbi mutu alingi amiboma. Alingi amiboma parce que abaye vie. Joueur oyo ndenge azali na kati ya hospital. Mutu na ye ebouge parce que makambo wana eleke liye mutu. Bandeko na ngai avoue le réaction. Makambo pasteur oyo asali to condamné nani? To condamné mwasi? To condamné pasteur ou bien to condamné joueur oyo? Kombo na ye Olaren Wayu Kayod. Mwasi kombo na ye Dora Kayod. Pasteur kombo na ye Tubi. Histoire oyo ba eleki na bat o bazali ya nationalité nigérien. Makambo oyo eleki ya soni. Ba mama na ba papa bo mekampe ko réagir na lisolo oyo. Yango ba papa nyonso tu ebongi baba na kosala ka batesa ba ADN na ndaku to ndenge nini po ete après ba jour ekoyaba ya kosimba mutu te. À vous la parole. Merci beaucoup. Voilà. Yaya Teoki explication oyo. Na ebité to kosuka ndenge nini na ba fonctionnaire ya vie Nzambe. Tala comment est-ce que batu mususu ba aliko kufingisaka christianisme. Yango to pesa ba ndeko mususu raison ndeko mo à l'écran à chaque télévision baka yaya boyebi que chaque peuple a sa religion. Tout l'exemple extrait ndeko na ndeko avec kimbangista. Bon avec kimbangista to doit y chercher hein. Habita là. Batu yazi
bango religion na bango za bouddhisme batu ya occident soit Europe bobimba wana na ba américain bango christianisme banani batu ya batu bususu bazi bakoto bususu kuna basanga bon bango baza ba musulman biso ba africain noir. C'est pas moi qui le dis. Et ça, ba africain noir, en principe, religion à biso, d'après Moutouane, c'est kimbangisme. Oh, papa fiston, biso comment ba kimbangiste, kimbangiste, c'est la religion kimbangisme, idéologie en voulouse kimbangu. Est-ce qu'on peut pas essayer? On ne peut pas essayer religion. Parce que tout le monde, ce qu'on a dit, biso bana, tout ça là, chrétien, tout ça là, christianisme, voilà, tout ça, est-ce qu'il faut qu'il développe pas? Évolue. Mais tant que musulman, bah évolue. Tant que Chine, bouddhiste, bah évolue. Au comment on dit africain, l'homme noir, christianisme, ils apprennent à bijoter, ils apprennent à Occident. Na réseaux sociaux, bah tchaka vidéo moko boye, ça le coup là dessin animé côté chinois, côté africain. Si on liboule dans la katikati. Chinois pas qu'à Tsangam Bukuna, a joué escalier à Thier, à Katisi, à Leki. Si comme Africain Mutumundu, au lieu qu'à Kotoyo, au lieu sur escalier à Tia Katisa, au moins Africain va dire qu'on s'embelle. Assemblée, donc miracle ko, à Katsa va dindia koi. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Au africain au monde africain ne connaissent na libulu kaka na ba dessin animé wa tout monde kaka sur la toile na réseaux sociaux ba image za kebele au comment na muninga na libulu koto batie mundele koto batie mutu mwindu muninga na libulu escalier pembeni wana singa pembeni wana omwana mundela yu singa bwa kile muninga na ye asimbe abendi tia matito atile escalier amati akei mais mutu mwindu muninga na libulu ya asa likolo kuna aoso liboko na ye attendre mutu pa simba liboko comme la scène ndenge nini yoka kaka ba image wala komona ba escalier ba chinois ba occidentaux et conso muninga na soko mata ba tele escalier mata zo pousser muninga amata mais biso ko to nous au moins soki muninga ba tele escalier moka demele na couper yo mata defo zalaka okitaka wana c'est ça. Est-ce qu'on ne peut pas changer ton mécanano? Kimbangisme, ce qui est simba. Na kosenga ndekwala a expliquer ma religion na to yamba na radio lokole a expliquer pour boye pasi ba fonctionnaire a vient Nzambe ba lembisi batu ya kosakanate. Ba lembisi batu okende boye paste. Kaka na Congo te hein. Pour ma joueur wa ça na Congo te na Nigeria. Oh, je suis venu à Botswana, je suis venu à comparer avec le pétrole en Angola. Na évité. Bah fonctionnaire avec Zambie, tout le monde tout va n'engue mokoya. Ya na évité qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que y a pas moyen? To me rappelle à noter. Donc mutu asa me alon nanda kuna ye. Na évité. Papa est beaucoup pasteur, ma pasteur azali wana bara bandimi boyembi louange silia et sima boze zarate le mokoyate donc il bo sala musala normal et aussi mbaté. Le simbate na ebité to salaka anglais je comme masolo o mesomi bali to betelio awa et penio est-ce que komi c'est que bien voilà. Merci na bido banso bolandi biso et sikanyo sobo joami partout vous êtes merci na confiance. Oh, vous allez continuer à couper sa bongo radio le coller, bon s'abonner massivement ya to s'abonner, communauté oh ya radio le coller to ko bongo munene. Alors, on se retrouve prochainement dans le numéro sur radio le coller Masolo. D'ici là, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara.
ngai na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro